Donc, on a une solution de mon côté. Bah, pardon de mouter sur la solution. Donc, à part pardon, limbi ça tant on sous. Pas bailler là. Pas bailler. Alors, bango moko pe moi passe na motema, neta nanga soki obengani nga, na kokende kolala wapi, na kokende wapi. Papa, awa nga nazofanda, eza lokola mutu ake aza na voyage ake touriste. Et si quand nyonso moni lala kaka. Parce que soki nalobi na mitia ndenge na lingelaka, to ndenge na zalelaka, eza impossible ke na kofanda. Alors que moi hôpital yango soki pe studio so ndenge na banda kwa matiti wana ya bamboka penza. To koma wana boy. Okana bisote wana bachenga kaka boy kaka na lali kana se kaka wana souffrance pas moi makila izo sopana kati donc lembi passé na lembaki donc ce que tu as kudu donc moi mouvement moke on a déjà net kati na yo donc est-ce que ni bakata le kolobo et ça repasse to ovano kimia ndi bakata ovana vraiment na dala na kimia mutu nyonso aza na choc yo bampita ye lokolo kobuka na kutu muku esude basude kutu lokolo ezongi normal mais esalaka mpasi elinga malili te nini te ebongo ka o ndenge eza boye mpo mibosana eza lelo te elobi te eza lelo te parce que nde naza boye unga na santaka makolo na ngai eza mibale nde tofandi awa nasanti talon pasi awa pasi ndenge ezalaka na pota ndenge na banda koyoka ndenge egumbamaka boye ndenge ka na santaka nde nazalaka nayebi ke lokolo eza boye eza ya kogumbama talon misape ekangami chaque fois donc etikala oka gravé na cerveau. Donc papa Moïse enveloppe no yango oyo couple mo bapesi yo baza na France précisément na Paris mais babi na part ya Jésus-Christ. Jésus-Christ a la kate. Amen. Azala toujours vivant. Azana ba oyaye. Nzambe po asunga ba oyaye ba ange na eza kaka bato lokola biso il faut la tanzoto mutu mo papa mbola yo. Amen. Vraiment couple Yoshua eza la Yoshua vraiment oyo Nzambe atili kotindelanga po sepelisa a consoler motema ya Moïse na tango oyo. Makambo mosusu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana mosusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre mosusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga palin mais azongi boye akutana bakulu na butu bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois toyebisaka bino FM télévision eyelaka bino makambo ya sika réalité ya vie eza émission oyo bokobanda kodécouvrir bahistoire vraie ya bato bakutana na bavie pour que epesa biso mayele obiso totikali toyeba ndenge nini tokoki kovanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend de besoin d'Abisso partout dans le monde. Mote na bino so balandi ya FM télévision. En tout cas, merci mingi na baboni na biso o bozo s'abonner na chaîne. En tout cas, merci vraiment, merci na ba commentaire na bino, merci na ba j'aime na bino, merci na ba partage na bo partager be émission na biso. En tout cas, merci na bandeko nyonso ya boma babi bana boma mikolo bazo benganga makasi Congo central. En tout cas, mbote na bino, merci na bana nyonso ya Équateur, merci na bandeko na biso ya Belgique, bandeko ya Espagne, bandeko na biso ya Portugal ici. En tout cas lobi na appel ya maman abenga na Portugal et salinga bien mingi. Merci na bandeko nyonso ya Australie. Alors en Australie, nazo remercier Pasteur Jay Kafwa. En tout cas merci Pasteur na confiance au PC biso pour na chaîne FM télévision. Merci na ba aide na yo, merci na ba conseil na ba orientation. En tout cas merci vraiment na mama eskaza kuna na palin na bana nyonso na ndako na kati ya mboka Australie. En tout cas merci na bino nyonso. Alors lelo tokiti awa na commune ya Mongafula précisément na Mitendi quartier Mitendi. Alors pa wapi tokuta na ndeko Moïse aza papa oyo dernièrement to yambaki na réalité ya vie papa oyo mutuka grand car ematelaki na lokolo oyo bakata lokolo. Alors papa tout ça qui une mission. Alors lelo tokiti po totala papa na biso eza na ndeko moko couple moko na France précisément na Paris.
bandaki mission lo babi ah papa fallait en tout cas tondé mission ça les biso passe vraiment na part ya Jésus Christ dans la part ya Yesu Masia pas fallait tout dis-moi quelque chose aucun autre que la papa Moïse et aider à moi quelque chose pour tondé que mission ça se passe moi que autres en nango alors tout tindele moi quelque chose pas fallait aucun autre alors tous obligé lelo to kiti et pas papa Moïse pour que tout solanae to présenter enveloppe nae to bapé état de santé nae so kazandenge ni depuis to ya awa to sungsuka lelo. En tout cas merci na confiance bo pesa biso baboy na biso ya FM télévision. En tout cas merci vraiment ni boza ko réagir bozo aider bandeko bozo souffrir. Merci vraiment alors TV radio te préfina to kita et pas papa comme ça to kutana papa to solanae to bapé état de santé to présenter et lo on est au ba tindeli. En tout cas merci préfina comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Tokota et pas papa. Tout ça déjà on a venu à papa. Tout les papa zali. Ton ah. Vraiment. Et pas papa Moïse. Coco. Oui, oui. Ah, bonjour papa Moïse. Mr. Fali. Ah. Quelle surprise. Boni papa. Qui m'est allé, vraiment. Donc surprise bonne. Soka, tout ça sur les cas. Tout à l'heure nan de comment liboso tout ça émission. Nena bige non to betara papa Moïse tout excusez pour la caméra papa Moïse. Yo bige biso tout ça ba surprise to kitara la caméra. On s'attendait que mais tout yeka tout tala état de santé nao to mekape un peu ko betata moi les so moi mo keka ndezala. OK. En tout cas na fait ma surprise na bino salinga bien. Ah merci papa Moïse. Pour moi Mikolo. Vraiment. Vraiment na tenga na bakiti. Ah OK, merci beaucoup. Moi ni na koza la. Mara. Merci mingi balandia FM télévision car on est noti kwa nous sebino libanda to kutana papa Moïse na sibino bomoni ndenga ya biso malgré tout brusquer papa Moïse mais quand même biso to fandi papa Moïse boni kimi tali papa na moment on a tozolo babonde kimi koti pour dernier mot bien ngapsa que santé déranger yo ezaki ni vraiment na passé na semaine passée na lekisa na ngamo bien dimanche pe na kena lo sambo na zongi na ngana kimia nyonso tolali lundi pe journée leki nango bien toko maba inerbo na comme ko sentir mal à l'aise le bon ko soit donc na la boiso simbate comme ko soit na wana ba 1 heure na koma 2 heures 3 heures donc li bumu nazo ko kalisusu te ezo soit pe na degré moko ya mabe Seigneur ezani na bondeli mais li bumu donc bidenda makubungu ti to komi ba 3 heures wana na bimi voire même les banda donc nazo kokate li bumu pe na diarrhée donc na ke au juste na lie pa ya mutote na sali pe loko mo boité e ko provoquer que ta mususu e ko belisa yo mais ce qui peut que nous lia pa mutoko lo ba ke poison mais nini ti tongo etani le ya mardi wana donc mardi wana ba to ba no pesa ngata la bo ndenge ni nozoka na zo kapena bien te libumu na mutolo ana santine to ba kata michopo net bo ba bisena izami a sardine zo sardine na tanga na ai tuta sala boy batu muso ba lobi fo dia na 3 heures batu muso ba lobi chocolat menga na yo kapasi na tonga bino isa na 3 heures donc ba mi be sakane la kinga na beti ba chimie na beti ba beti kande na ndo yebisa yo donc na zala vraiment bien te mais lelo vraiment Zambé a salinga grâce malgré maladie à Kambala Morisi la malé mais il faut sentir déjà les symptômes de guérison. On a déjà guéri. D'accord, vous êtes homme de foi. En tout cas, merci papa Moïse. Nous te coûte santé madame. Quand on a des mots bien pas fallait en tout cas santé déranger ngai. Déranger vraiment. Bon, on a pas été mal le peut toujours ça l'émission quelque part. Toi le papa Moïse, tu vois que la liste totale là yo comme ça, tu vas sur l'état de santé ndeni. En tout cas, nous commis bien dans le coup. Bon, papa Moïse, à part ça, on va dans nini. Et puis c'est biso dernièrement tu as qui a na promo mandat ku fallait oublier. Mais écoute, on a essayé de préférer la préférer. Est-ce que tu écoutes papa Moïse ou na pour te bengi au petit tu es brusque. Est-ce que tu écoutes yo? Mais Dieu merci tu écoutes pour ça au succès ndeni. Donc non, on a une solution mon côté. Ba pardon de muté sur la solution.
Donc papa pardon limbisa tango mususu pas bayer na pas bayer. Alors bango moko pe moi passe na motema neta nanga soki obengani nga nakokende kolala wapi nakokende wapi. Donc ba famille pe musika na banjini kuna ata kutu famille muse pembeni yoko koma na kati ya famille mutadhana libota na atala foyer na yoko kende ko bakisa charge kuna ndenge nini na ba condition ya biso ya malgré na condition unga nazo vivre za condition nga na ko vivre na motena eta o. Donc ba pardon kaka tellement na za awa ba yokelanga kama maintenant nazo ya ta solution mon côté te papa Moïse nzamba songa yo za moto ebi nzambe oyebi bible opuyaka trop na mona tant otinela ba voice wana en tout cas ça la nga vraiment bien mingi na bi ke nzambe a osonga vraiment ekoleka bien. Bon papa Moïse eza pene mission te le tout talao to le kanabiso mais biga biso moi les soleils zanga raté pour bande FMP ngane na yebo mais famille FM mobimba famille réalité à vie mobimba pe ba monyo susu ba papa Moïse ya tout mona kala ya to que sali bien na boaji na zala égoïste nga mona ye na monyo mais ba monyo te ndinga ke non toute sa caméra pour que ba on peut ba mona yo en tout cas mission auto ça ki wana bandeko ba benginga baza encourager nga kaka pona yo en tout cas papa Fali ça papa Moïse azaka na courage ndama kosunga en tout cas ba féliciter vraiment na ba effort bon dans na esprit na dans état d'esprit na yo ndongoza na ba conseil au pesa bando mususu au baza ba problème en tout cas na éviter papa Moïse un mot et pas balandi ya réalité à vie oyo quand même bazo commenter émission na bazo benga ngape bazo féliciter yo na éviter. Vraiment merci beaucoup. Kutunga na benga ba onde ba abonné na yo. Vraiment ndaba pambola bango na pesa ngo bambote vraiment efika bazali. Nzamba lola wasala grâce ke bango baye banga. Ayeba bango. Soki ayeba ki bango te ayeba bango en travers il y a connaissance o nzamba fongola po baye banga. Nzambe pe ayeba bango tant bango baye binga seke nzamba lola ayeba bango pe ayeba bango. Amen. Na pesi pe pasteur Jacques en Australie bambote na ebele papa na ngai siko zali nzamba pambola yo pe na simana yo nde tozana Mystère Fali. Voilà, c'est comme pe famille. To comme pe famille donc chaque jour bisona Mystère Fali to benganaka to bana ba position vraiment papa na ngai siko za na ba sali na nzambe belé o bakola balanda ke mission oyo vraiment nzambe apambola bango to simbana bolingo yango ndeza source eza na mobeko musute Jésus Christ atikela ki bayekoli voilà bayekoli lelo eza biso aloba to simbanaka to lingana biso na biso voilà vraiment esika boza bambote bele. OK pa Moïse ndeni mwana nuboza ni awa kombo nani kombo ni Maravilha comme na Maravilha na portugais na français merveille. OK parce que ya bota binangola la classe ni mona comme jeune fille ikulu na chance au mona eh vraiment tout abonné comme la caméra mais la fait si Maravilha mbote belé vraiment ndeni ba classe ni est-ce que aza ko évoluer tout nini vraiment moi na nzamba zo sala grâce azo ko évoluer na classe malgré eloko ezo bomanga côté ya Minerval voilà côté Minerval vraiment ndeko bengana mais soki motema mawa nzambe azo salela ngaka grâce na motema mawa zo latisa pa bato so bengani so na ke pas préfet singi na kaka na singi to a partir on a bengi parce que kokende kuna pe na ba condition na ba nzela omona vraiment soki na bengi bazo salela ngaka grâce na koyo ka sala opesa parce que ça ya biso te za l'état voilà donc azo ko évoluer bien vraiment en tout cas il y a des mutations ya ta ko kate ba kuta moni biso kama moi cause na ndako en tout cas merci papa Moïse en tout cas courage nga isanga bientôt to vanda no to seka to sola leo na yena kutu na ndako quand même esalinga bien yo zalaka mais papa Moïse question mon na tout na yo ya curiosité papa Moïse d'où vous a pembé na pour tout le monde ils a proché bangulu est-ce que nous a pembé na ndako no boye papa Moïse et dérange à côté pour jour to yaka mais ngatu question mais échappanga mais ni ka to sola bono kina bango na odero ndi to vandi et dérange à côté papa Moïse papa awa ngana zo fanda
eza lokola moto ake aza na voyage ake touriste esika nyonso omoni lala kaka. Très bien. Parce que soki nalobi na mitya ndenge nalingelaka to ndenge nazalelaka eza impossible ke nakofanda parce que baboro babundaka net bazobunda bangulu bazobima bana babima donc makelele tellement esangana na miranda donc tout omona pongi pe na bouteille katani mais okosala nini donc va conduire bien tes Moïse. Donc eza vraiment dérangement parce que au cause de la tête on se voit vision no mo boyoka popo. OK. Pas Moïse mais tout le monde dit ça mais là mingi. Eza vraiment na eza nzela onzambe aponelanga. OK. Parce que onga moko na pona kati. Na sala effort moko te pona nzela oyo. Mais eza yé moko aponanga. So na lobby yé moko aponanga na yebi pourquoi aponanga parce que nazalaki na vie ote. OK. Nazala na vie ote mais nature nanga ezalaka ya vie oyo. Mais makamna ndo sala siko ya nature abonzambe te. OK. Mais tant l'air ekoki Nzambe a réclamé donc ezala vraiment que il faut nami na zala na présence na ye. Parce que ngamo so natali ni ne bendanga po lelo nazala serviteur de Dieu tona kota na profondeur on kota ngamo so na mitali na mona ranetika ka dona benga kanza ba grand politicien ko le ba politicien mais ça moki poisonga na stratégie moko comprendre te za mama moko binga ngai na mbandaka tarati mbandaka wana alandaki mission abisinga papa fali je okutana pa Moïse tune question tangu tozonga mwa mokina liso na biso a passé tangu mutuka ematela ki wana bandeko baki yotikali esaki à peu près combien de temps pour bango baya ko rejoindre yo pe na kolongolo wana ko moti na hôpital. Je pense n'expliquer kango parce que ko kende na bango ezwa kamwa temps parce que tant bango ba ke malgré na zalaka na passe na iba ke na tikalinga moko na kati ya zamba. Mais natikalenga moko te parce que natala déjà na ba ange intervention kitaki. Amen. Alors bango bakenda pena donc sans mutuka ezo kanate. Oka so mutuka. Nazo ka lusu sans mutuka te. Po bazonga esikanga nazalaka bakosa ekosala plus de 30 minutes ou 25 minutes. Parce que bakenda ka vraiment bakei nde côté mutu wana mutu nzamba visitaka bai acha bango na temps que mutu moko na sima kuna atikali. Donc ezala vraiment musika. Ezalaka vraiment musika parce que tant où événement on est salemi batu bazoya makolo camion ezozonga arrière parce que nzela ko tourner moi tourner za te banzela mboka ezala ngo mukuse mike. Donc ti ezozonga sima mais bato makolo ba koma liboso avant carré comme sima mais imaginez que bato makolo malgré bazoki ma arrière pe camion ezonga mbango arrière. Alors ezoka fouza là-bas 30 minutes ou 20 ou 25 minutes ezoka moi temps wana makila on a déjà makila donc tant on a le makila vraiment donc ngamoko na mimonaka tenzamba za malamu sikuti le temps ba mimi hôpital wana ezoki ba 30 minutes ba bayaki pour c'est l'explication non obligé ezaki pour muta ndima ezaki facile pour convaincre pour amener na hôpital. Imaginez na sali na 20h45 mais na mbuba na koma na 22h donc tout que 9h à 23h. Si qu'on place wana na tikala ngamoko na consommer déjà plus de 25 minutes ou 30 minutes. Tango bango baye eloko salanga eloko na mona pena ke diable azamabe parce que na mona kalelo na ba prince ceux qui ba tuti mutu bo ba welela mutu na bo intervenir menga batu baye kokutanga bazola ko intervenir ngate ko yekendengani c'est émotionné ba l'émotionné donc menga moko na komikolo bandeko pour sauver âme ou pour sauver nga bozo tikanga bongande mutu na encourager bango nande ti to umela wana avant moto ya kokuta biso wana to sala plus de 10 minutes pour moto wana o memaka ba kiti ya kokuta biso wana to banda ko senga aide mema donc droit aveuglement mo dia ba aveugler batu donc na ba chauffeur na bandeko na ba référent moto akobota courage ke to kanga singa to sala nga moto na boza liputa bokanga singa parce que singa ngo pe fo bakanga ngo kaka partir à parce que quand on est et vers Kopanzana.
C'est qu'il faut arrêter l'hémorragie makele bimake belé. Ngande nazo encourager bango. Je te dis la vérité Zambazo kanga. En tout cas, ngamoko nazo encourager bango ti kaka bongo. Mais boye ça muta mais manga muta pe aboinga. Ti hermo esprit. Mais to longola to sala boy bazili puta bakangi. Ba meminga na ngomba wana ti bakekotisa na grand car muta boy na balobo hôpital moko ezala kaliboso côté tozokeni et beaucoup tozonga côté to witi côté ba hôpital eza bango balobi or que moi hôpital yango soki pe studio so ndenya banda kwa matiti wana ya bamboka penda tokoma wana boy okana bisote wana bachenga kaka boy kaka na lali kana se kaka wana donc makila ezo sopana kati donc lembi passé na lembaki donc ce que talika kudu donc moi mouvement moke on a déjà net kati na yo donc ti moto ane bandola na kamino sima ti toke na hôpital wana balobi mais boye bisaka moto bo bonde la bo pesa tambongo so bwana mbongo te ngana na mbongo na pesa alongola nga kaka to sauver am bo sauver am nanga nde ba potani moto ana $50 pour akitsa bakiti ba chana car mais bakiti ke na matanga na biso ongana zili shop moto motema makasi ba pesa $50 nde alongoli nga na mboka wana ti tozongi lisusu na mbuba c'est une question nga yango ezaki boye au maman la tunenga papa fallait que tane sona papa Moïse asaki hémorragie té vraiment yango nazoloba to pesa confiance dans Nzambe to linga kanzambe na bosolo parce que c'est impossible mais pas nanga naza témoignage vivant et Masia on nazo témoigner nazalaka vraiment garder basalang donc tant bazo salanga pansement na loba ki banda le jour na ke bazo sana sachet moko ya makila mais na makila no se bima na koma na 5 litres manzaka o koma pembe manzaka na ngeza la chocolat mais koma pena pembe maboko o pembe misu nga pembe mais soki batali makila nanga plein en tout cas nzamba ba to koma na 5 litres basenganga 4 litres ya makila wete ba réserve ngo pour bazolandelanga pour bazongisa pena makila normalement mais 4 litres on nzamba zo kanga ndenge kenda bongo so esali 15 jours mabozo ngo sezati etikala richesse abata hôpital bazongisa ngo tena nzoto bazo soka chasser moko kaka sachet moko na mbuba na Saint Luc ba ekozongisa nga lisu makila na 2023 tant bazo compitenga nde bazongisa nga pe sachet moko donc na bango nyonso tout elekela bango vraiment les erreurs miracle en Nzambe kozala na nga vie eza miracle en Nzambe parce que maman watu na question na vraiment Nzamba pambola yo question eza malamu vraiment otuni po oyeba mais koyeba yango po emema pe e fortifier foi na yo voilà e fortifier foi na yo to yeba ke Nzambe ya solo asalaka amen donc hémorragie ezala été parce que nakabaki yango na maboko ya Yesu Masia amen papa Moïse pas Moïse exceptionnel est-ce que nini bakata le kolobo et ça repasse to ovano kimia de bakata ovana vraiment na kimia te mutu nyonso aza na choc yo bampita ye lokolo kobuka na kutu muku esude basude kutu lokolo ezongi normal mais esalaka mpasi elinga malili te nini te ebongo ka o ndenge eza boye po mibosana eza lelo te elobi te eza lelo te parce que nde naza boye unga na santaka makolo na ngai eza mibale nde tofandi awa na senti talon pasi awa pasi ndenge ezalaka na pota ndenge na banda koyoka ndenge egumbamaka boye ndenge ka na santaka nde nazali na yebi ke lokolo eza boye eza ya kogumbama talon misape ekangami chaque fois donc etikala oka gravé na cerveau ok etikala gravé na cerveau batindelaka nga kutu banini mo boye nazala nango awa nasomba miroir nasala baphysique po eloko wana elongwa na cerveau mais na banda kosala na banda osala ntango nazalaki na niveau exemple mpo ndako ezala na mwa posa bien nakotya miroir nazosala baphysique wana mais na ndako oyo naza nango awa moyeko natya miroir wana na banda kosala baphysique mpo na dégager befe wana eza te miroir eza nango na ndako efanda nango. En tout cas, merci beaucoup, Papa Moïse. Merci vraiment à Néo Mbibiso quand même pour solo. Malgré tout, Bangoul, nous, on va maquiller là. Bangoul, il y a Bayer, non? Il y a Bayer. Ah, ok. Il y a Moussala, il y a Moutakiri qui menga. Ah, ok. En tout cas, Papa Moïse, il est au Toyeli Awa. Ils ont un couple Moko, Bandaki Mission. Ils sont en France, précisément à Paris. Bandaki Mission. Babi, ah, Papa Fali. En tout cas, tu as une mission, il y a Papa Moïse, et ça se passe. Mais tu as une mingité, il y a coupé ça. Mais tu as un lobby, ma manda, mais tout ça, moi, qui est mon coup.
ce qui moyen kozala tout tindango okendo tikela papa Moïse et mikata ko aider so na komi kuna skola lo banini kasi po papa Moïse otunanga papa fali na Jean enveloppe menani atindi bana te il baraka na part ya Yoshua wa Mashi ngabi avec Nzambe ngabi OK merci le papa Moïse il obla to Eliawa to pesa enveloppe na part ya Jésus-Christ Yesu Masia. Alors, on a été suivi na peso enveloppe nous malamoko toto solanan. Vraiment. Tes zones nous pour tes to sola faut si mamabo pour ya oli manga na poche pamba. Donc papa Moïse enveloppe nous yango yo. Couple mo ba peso baza na France, précisément na Paris. Na Paris. Mais ba na Paris à Jésus-Christ. Vraiment. Jésus-Christ a la kate. Amen. Azala toujours vivant. Azana ba oyaye. Nzambe po asunga ba oyaye ba ange na eza kaka bato lokola biso il faut la tanzoto mutu mo papa mbola yo. Amen. Vraiment couple Yoshua eza la Yoshua vraiment oyo Nzambe atili kotindelanga. Po aksepelisa a consoler motema ya Moïse na tango oyo. J'espère et na moment oyo enveloppe oyo kokutanga témoin ya vérité nanga eza ye moko Yoshua oyo atindi enveloppe oyo vraiment nayebi te surprise et yango nakoloba ni donc epesaka émotion parce que surprise toyebi ke likolo babiloko oyo ebimisisaka mutu oyo akokaki koloba te na émotion. Voilà. Parce que tout le monde voit même Nzambe yemoko devant Abraham na Sarah asala yango. Nicolas elubu Sarah lambela kaye. Apambolaki couple wana. Amen. Vraiment Nzambe ayebe fika lipamboli oyebimeli. Amen. Alors la profondeur appelle la profondeur. Bénédiction et kobenda ka bénédiction. Amen. Ce qui est malédiction et kobenda ka malédiction. Lokolo eza lipamboli. Onga na koloba Nzambe nanga yonde loba na place nanga pona kopambola couple oyo pona kozongisa mingi fika yango ebimeli parce que mopambola eza Nzambe ngana ko koloba meso na lobi yango en vain ekosala le côté mais ce qui Nzambe emoka alobi vraiment couple on a dit que Nzambe batatola Nzambe Moïse. Amen. Merci beaucoup vraiment Nzambe apambola source provenance a oezangaki asalela yango na 2026 on a couple on a kombo na es. Amen. Vraiment merci beaucoup na yambango pena na motema nanga mobimba na yambango vraiment na motema moko. En tout cas merci frère Moïse. En tout cas merci vraiment Bisopé FM télévision to saying voilà merci papa pour ça ba acte ça boza ozo aider ozo soutenir chaîne na Bisopo et que les bosso moniteur papa Moïse tu sais pas Moïse que ozonga susu ba nzamba sungi na nzana na bino to les susu papa Moïse ko tikele moi sukali moi eloko oza ibo aider ata moi en tout cas merci vraiment Nzambe apambola bino na part na biso FM télévision dans le équipe mobimba to pesi bino merci vraiment. Alors papa Moïse zeb bande musutu bazo benganga bazo promettre papa Fali en tout cas biso papa Moïse ça se passe mais ce qui na zui moi muke na rotinda so na zui muke na rotinda et mo pa bande ko wana quand même bazo kanisa émission na e ça na passe mais na minute bazana na makokite eloko moko emo e pa na bango na bi yo oza musaya na Nzambe malobano oyo lobaka na pouvoir lobano lobamo pona bandeko nanu bazuite po ba aider mais quand même bazo benga bazo commenter ba osela ba message pona yo vraiment Mr. Fali donc on a merci beaucoup vraiment pour la question. Je pense que mes bandits na lobaki yango tango bazo monanga bazo yokanga bazo sepela nanga etake eza ilembo ya bolingo ça veut dire bazo lingana Nzambe en travers nanga témoignage nanga eza Nzambe kozala nanga envie eza Nzambe muta ko sepela nanga sepela Nzambe pour Nzambe so balingaki nga lelo nazala envie parce que ayebaki pourquoi bah alors pourquoi wana bénéfice ba bénéficiaire eza bato ba ko sepela nanga parce que so sepela na témoignage et comme même après changement moko na vie na yo et comme cette expérience moko na vie na yo tika Nzambe vraiment oyo nyonso bazo tumisa mapona yango mopesi makoki eza Yesu Masia yende aza na ba banque céleste oyo akoki kofongola na vie ya moko aza na souci po eta sunga bato amoyi parce que poisson abato amoyi
mais yango ezate nana kopesa ngo c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lokola bazana susi wana Zamba fongolela bango ba porte parce que susi wana so bazana ngo eza canal ya lipambo na bango esengeli ba pambo mananzela wana mais soki bazite ba kopamba mandenge ni ekozala te c'est que Zamba fongolela bango lola donc 2026 oyo et là tanzoto na bomo na bango nzoto malédiction te ya bénédiction nzoto ba épreuve te mais ezala nzoto oyo komema témoignage moko ekozala vraiment motu ya na bomo na bango. Amen. Donc Nzambe apambola bango afongolela bango pena oyo nanu bamoni te po bakoka kosunga. En tout cas ndeko émission oyo eza réalité à vie. Si vous avez un problème partout, vous allez bien avoir numéro dans l'écran. En tout cas, tu vas vers eux. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons partager l'émission. Nous allons s'abonner, nous commenter, nous aimer. Surtout, nous allons en privé. En tout cas, merci vraiment de soutien pour l'émission en réalité à vie. Réalité à vie, tu peux avoir une chance l'émission où est le bosso. Talara, émission où tu sois na bateau, bazal roi ndeti délaissé dans bateau mukili et sundoli et bois qui ba monti ba na soka biso FM télévision réalité à vie tous à vers bango pour que tout ça mukili non bazali bazo vivre mais quand même bazal ba difficulté ndeko oyo aza mutema mawa ndeko oyo nzaba toucher mutema nae a rozanga te pour que aider bandeko. Alors merci beaucoup n'a pas Moïse biso to konso na suka ya visite na so pour nous une émission de la visite ga kotala yo na habité le bano a souke ko za nini pour que tout tika biso to kena biso. Vraiment merci beaucoup ndeko Fali. Merci. Na volonté faveur pour vous saluer pour tout kutana. Merci. Na ibike Nzambe mutakala mabongiso na passé ceux qui pona nga na ibeka lifujo to kutana te. Vraiment vraiment. Nzambe ibeka lelo photo kutana vraiment. Na pesi bande konos tumbote Nzambe abondisa bai bazana kacha ba problème ou bazana kacha bolombo Nzambe a fortifier bango. Nzambe a fortifier bango bazangi makasa pesa bango makasi lisusu ndenge Bible ezoloba na Isaïe 40:29 alobi apesaka abakisaka makasi na ba oyo balembi pe apesaka nguya na ba oyo bazangi nguya. Ça veut dire nyonso otozana ngo besoin po tozango ifitenge tozango na maboka ya Yesu Masia. Amen. Bandeko bazana ba hôpital bazana ba prison bazana bifika ndenge na ndenge parce que difficulté ezaka na ba difficulté ezaka pona ozana mbeto hôpital te na prison te kozanga mbongo te kozanga mais ezana baka ebele musu azana na mbongo ebele mais azana besoin consolation ya bato azana ba difficulté tant musu azana ndingo moko boye fa futa azana na mbongo ya kufuta yango mais tant musu mwa likambo boye zo compliqué. Voilà. Mususu pe azana na nyonso mettant mususu alala ka bien te donc mutakoka na via zati mutakoka na via zati fois même président yemoko azana besoin ya consolation ezaka ka teta mususu zanga kito passe bebe mais nyonso o compliqué via muteko maka déjà passe. Voilà. O trouble ka via muteza déjà démon na po mezo senga consolation aza démon tomateur comme ayeko troubler vie na yo azozangisa kimia na ndoto to na musapi pasi to na likamo songoro mpakala. Nzambe wana a fortifié mutu nyonso tu wana oyo azana besoin de consolation parce que consolation on est na maboka mutu te. Très bien. Mais na nzela Yesu Masia oya consola kabiso oya ndima ko mipesa mbeka na ekulusu atala kaya moko na moko. Amen. A restaurer kimia moko na moko. Ba obaza pe na bolingo na biso Nzambe amona bango a fixé bango na recommandation d'amour o apesa ki biso amona bango parce que yeba ki so na pesi recommandation o akochango na kata misala eza na lifuti moko esengeli azwa na kati ya recommandation wana siko oaza na bolingo wana Nzambe amona ye. Très bien. Ba acte ba nyonso bazo manifester ba signe d'amour Nzamba mona bango ba open ba manifester te parce que mutu nyonso te esengeli kaka aimer kaka. Voilà. Mususu ko mona boya taligara misalega passe parce que ezana nature wana te mais ya mutu mususu ka beti et toucher ezaka te pona Moïse abeti bo il faut choquer mutu nyonso te mutu mususu ko yoka a trouver ka abeti yango lisolo ya bongo kaka mais mutu mususu yoki efandi ça veut dire mutu ana azana eloko moko il faut azwa na kati ya lité ya oyo. Très bien. Pour ekoka ko protéger lobi pe azala témoignage libusa batu donc eza marqué
Merci beaucoup, Papa Moïse. Tout comme nous sommes dans la émission. Merci de nous connaître émission depuis le début. En tout cas, merci vraiment. Merci à Douglas Tangaba depuis France, chauffeur Mouné Napoalo. Papa Moïse, vraiment. Merci à Pasteur Jacques Kafoua depuis Australie. Mbote na papa. Mbote na maman na bana nyonso na kata Australie. Merci à Pasteur nyonso ya Australie. Au besoin aimer l'émission, besoin benganga, besoin commenter. En tout cas, merci vraiment. Merci mingi na frère Don depuis Paris. Merci na bandeko nyonso na dor abonné tout oyo za soki to côté mission. Malamoro botalaka boyemi en tout cas merci vraiment merci na 9 yang 09 ça chauffeur munene na kati ya bypass ne filenga kala mingi te ba bito okende numéro yebi passe to okende donc kala mingi ta en tout cas na bito to tema na biso nga linga yo tele makaka ça la nga bien soki na moni telemi en tout cas frère d'or quand na lobaka lelo papa frère Moïse frère d'or est pas na à côté pas na makasi en tout cas frère d'or mboti nous encore frère Moïse lelo toyé c'est la deuxième fois mais la dernière fois aux anda kuna biso so le binza basongi ki olongwe a kumplasa mususu to ya mana ko sepela makasi en tout cas biso ça biso bien à tout moment ndenge soki obelo zo benga fala en tout cas bo obelo bela to zo benga biso ko tuna nga santé en tout cas surtout côté mission aux tala en tout cas ça la bien mingi frère Moïse to nzambe apambola o quand ndenge to tsolo bakɛ o eza dernier jour to royal lisusu vraiment teka poto tikelo moi eloko wana vraiment biso FM téléviseur soki mutu atindi ata 100 francs to komisaka teza bon pour ça musana biso to ponaki donc faut ya otika vraiment merci beaucoup pour notre sacrifice au Bosali parce que zana batu mususu ce qui a vu boye comme nango voilà beti ba calcul les comme belé donc a comme une Judas voilà makanise tamboli bakoye bate mais pour na ko sala boy tango na loba toujours il faut za la kana nature wana voilà so za na nature wana ke ko sala yango te parce que za la ka mutu moka nguma kakata ta okota la passe ya muninga te okota la te tina tozole kana ba émission oyo mais mutu mususa otala aumuna ona te za ka pona ye voilà mais tango zo sala boy vraiment na ebike na na eloko na ko loba te apôtre Paul balobaka tant bakutana na bon sono na porte église tant basenga kimbongo alobaki to ana mbongo te to ana palata te ya kopesa bino to ana mbongo te ya kopesa yo mais tozola kisoka kombo ya Yesu Masia yende apambolaka oyo ya telemisaka bakoka wana oyo ya telemisaka e bon sono wana basala ki koleka kuto mbongo ya banda ko senga vraiment parce que soka pesa 1000 francs alingazo ngo kasomikata lesi mais grâce aux ambassadeurs là yeke otelema otambola vraiment ele kinyo sotoana je pense que Bible zelo baké mutu wana tondisa makana esengo atikala akangama na nzambe libela voilà ça veut dire ba sacrifice bozo sala wana ce qui nzambe asala a récompense ka batu na lolenge oya monike mutu asala ka bolamu il faut tozo msele bolamu nzambe wana vraiment amona yonde ko fali amona ndeko prefina soda makasi vraiment tango na sto zala kanayo tango ya ko rendre nga visite na mona ka ndeko prefina ya zala partout donc to zala na ibike eza alliance déjà eza lié na sang en tout cas zambe apambola bino na ba sacrifice na bino nsto bozo sala merci beaucoup vraiment Papa Moïse yo pa musela nzambe ngala roti ko boite un mot pour na émission réalité vie. Vraiment, merci beaucoup. Pour ça, on est athées. Vous comprenez moi? Pour ça, on est athées. Non, santé. Un mot pour l'émission Réalité à vie. Donc, émission Réalité à vie. Comme on a kanisi nzambe yemo mutape sango. Voilà. Tant on a sango déjà ils en a onction non yaba et donc ils en a onction non ya makas. Oyo ba ko comprendre émission oyo. O ba ko comprendre non titre wana ezolo bana no ebele. Voilà. Alors, comme nous avons appelé ça déjà, bénédiction déjà est dans la chaîne haute. Très bien. Tant qu'on appelle ça kiango, atindi mystère fali, yo kene nanzela oyo. Voilà. Pour na kosala boy. Fait que zamba mona ke nanzela oyo. A komi monis. Amen. Alors pour na komi monis, fait que chaîne au fait comme
munene epanza na mokili mobimba Amen. esakola sango oyo ekende partout parce que eza évangéliste ekende ndenge moko alobi na Marc 16 ekende kino na baetando ya kosuka mboka. Amen. Mutu nyonso akobanda kotala yango donc ezalaka mission moko kobanda omema esengo na bomoi na ye. Amen. Vraiment Nzambe apambola ndenge apesaki kaka titre apesaki inspiration ya émission oyo nayebi ke ye moko aza kati na yango. Amen. Alors Nzambe so akoti na histoire ezalaka mokuse te ezala mulai peke kende ka bongo. Merci beaucoup frère. Frère Moïse en tout cas la sepeli. Vraiment. Nayebi ke tout le monde alors bandeko tokutani à la prochaine. Bye bye. Vraiment. Makambo mosusu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi. Ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma. Alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango. Bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ke mosala na makanisa ozonga palais mais azongi bo akutana bakulu na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu sera bino FM télévision et la rabino makambo sika. Réalité ya vie eza émission oyo bokobanda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que epesa biso mayele ba obiso totikali toyeba ndenge nini tokoki kovanda na vie.